vidéo circulé na internet nenge bazo mema Virginie Manganga bazo kene nae pa ya ba police bazala na Sofitel wana selon vrai souci ya mo Virginie Manganga non ezaki une petite histoire eleki wana que artiste ndé selon ba histoire ne to keli artiste na biso ya Congo ya Congo wa benga nani Kombe quoi le bagaga aigle ata aigle ata kombe ati benga kombe comme artiste congolais oyo a foutre la honte na pays mobimba ya RDC talaka un grand artiste comme lui artiste assez reconnu mondialement na sima ya Jésus de Nias après Jésus de Nias na so ba compter ba mission musu ba compter payer na carte quoi bon non to yebi to banda na na ye après Jésus liboso faire liboso pour toucher ba mission musu selon source ya Virginie Manganga artiste ndé à s'approcher qui liboso ya Virginie Manganga pour na côté d'une salope ou d'une pute moni Virginie Manganga a précisé bien que artiste a traité nga salope a traité nga pute alors que nga kokwa qui ko supporter le quoi bongoté moni il est liquiné bon donc artiste a traité salope a traité pute après na simazu vert et a jio azakana a sopeli Virginie Manganga déjà totali artiste comme artiste amné na Congo to rolingata za na ba amo boy kitoko te za na ba comportement bizarre te bese lo alilote ba Charlie Prince ba kangisa bango ba nyamako ba betama musique comme ba bloka ba brutalité moko boyo biso peuple congolais na ba bilema bo misto se fait na ngote ba na bura bien asa partout mais ba to biro na ba pesa conseil artiste amné lo ya ko bunda na bana ba cité moi si babunda na été ata mabe poto mona ba finga Jésus ba finga fere ba finga maman na bango ba finga yemoko chaque fois ba finga kaye mais mona ata une fois te mona faire expliquer ou bien kangisa mutu ou bien bunda na mutu eza ba comportement mobé ya rosia au CPL na ngote donc na yebi ke to CPLité la comportement na bala sima artiste me ko bongisa ta ba muke. Bonjour, bonsoir de partout dans le monde. Ça va dépendre nangonga o boza kolanda biso bipa ibiso bokutami c'est Plati Lukao, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur E-News Télévision. Un grand merci na ba fidèles téléspectateurs, en fait j'allais dire nos fidèles abonnés. Ba ba pesa ki biso confiance tout au long il y a 2022 de parcours qui na bango année ensemble et puis par la grâce il y a grand prêtre Kolo Nzambe Mokilia likolo penase excusez-moi to kotina bango 2023 na kondima ete to kusukisa na bango mbula oyo ya sika kaka ndenge balobaka kolala kolamukeza habitude tozolala kolamuka makompe ya sika eza kobima ba actualité eza kobota du jour au jour mais yambona sauter na ba actualité na kopesa na nopenda ba merci mingi na ba fidèles abonnés na biso nyonso de partout dans le monde là où vous êtes un coup de chapeau à vous là en particulier José Yung l'homme simple et puis Maman Rose la patronne nazanga moko te na kati ya plateau nazalina Jonathan Ibula c'est ça non Jonathan Ibula elongo na ye to komeka pe kolobela actualité ou epesi rage donc epesi kaki na koki koloba na réseaux sociaux Fally Ipupa na Virginie Manganga na Côte d'Ivoire babundi pe yango azali molobeli ya bagolo asisa to ko développer makamso na o Italie concert ya ferré oyo ezali na mbula o na ba mo ezali liboso donc nous allons parler un peu de beaucoup de choses alors que zapete ça l'a connecté to ko fongola déjà ma solo na motuna ya liboso. Bonjour mon amboka et puis bienvenue. Bonjour papa journaliste bonjour papa journaliste bonjour na batu ba la biso ba bonne année na bino nyonso tebike ba fête l'équipe bien bo meli bo sepeli bo kumisi nzambe ba ve ba ke veiller o ya ba bar ba ke ba kufil ba ya ba boire ba kufi na boîte donc merci na ndenza mabate biso nyonso ba bonne na bino nyonso ba bonne ne pe na yo papa journaliste na sepeli na sepeto zalia ngajo na golo na zali goloa pena dona pena goloa nebike to développer belé papa to développer belé to yebi. Donc c'est ça. Kaka ndenge na lobaki na ebaneli émission ya lelo na olinga ezala mwa muke show parce que monde YouTube na minute eza varié na ndenge moko eya kosakana te. Na yebi te soki yo pe olandi yango to po oyoki yango Fally Ipupa Dicap la merveille abundi na journaliste musical Virginie Manganga na Côte d'Ivoire na hôtel Sofitel Hotel. Ngado kaki yango to la mina tongo to monde ba vidéo circulé na internet. Nenge bazo mema Virginie Manganga bazo kene nae pa ya ba police bazala na Sofitel wana selon vrai souci ya mo Virginie Manganga non ezaki une petite histoire eleki wana que artiste ndé selon ba histoire ne to keli artiste na biso ya Congo ya Congo wa benga nani
Kombe quoi. Le bagaga aigle. Ata aigle ata kombe. Ata benga kombe comme artiste congolais oyo a foutre la honte na pays mobimba RDC. Tala kaka un grand artiste comme lui, artiste hasard reconnu mondialement na sima ya Jésus de Nias. Après Jésus de Nias, na so iba compter ba mission musu ba compter payer na 4 quoi. Bon non. To yebi to bandana on a yé après. Jésus liboso faire liboso pour Jésus ba mission musu ba. To bandana na aigle yo obosani. To ko tana sujet to lo belo makambu ya. To déplorer pe la comportement yo biso to déplorer ma kasi po. Comment se fait-il artiste mune lo la yé kombe akino ko bundati na na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire. Selon la source, il y a Virginie Manganga qui a créé le mot. Selon la source, il y a Virginie Manganga, artiste tendait à s'approcher qui bossait à Virginie Manganga pour la côté d'une salope ou d'une pute. Virginie Manganga a précisé bien que l'artiste a traité une salope, a traité une pute, alors que Ngana Kokwa qui supportait le quoi bon côté. Il est bon. Donc l'artiste a traité salope, a traité pute, après na simazu vers et a Jio Azakana a sopeli Virginie Manganga. Et Virginie Manganga est qu'une personne. Ah c'est pas le comportement de l'artiste à Sali. C'est pas la montée na sima Sali partout le moyen. A méga qui ko grimacer moi muké. Ali le roi artiste Azana va mettre naie. Donc c'est le mot attécation, moi attécation salamaki. Une chose au biso to déplorer ma cas biso ba mélomane ya bonne musique ba congolais tout déplorer parce que les autres artistes comme les artistes amenés na Congo to lingata za ba armo boy ki to roter za ba comportement bizarre te bese lo alilote ba Charlie Prince ba kangisa bango ba nyama ko ba betama musique comme ba bloka ba brutalité moko boyo biso peuple congolais na ba bilema bo musique to se faire nango te donc ya comportement to condamné yango te bi que to se matériel si le connaté to chassete likolo on peut la mancacité pour ezel ko na mpenate te bi que artiste na bon loko la yeba lo ba kazara na bureau ya bien selon ba source faire azala bureau ma bien azala bureau bien loko azala bureau bien asa partout mais ba to bureau na pas pesa conseil artiste muni loko ya ko bunda na bana ba cité moi si ba bunda na été ata ma be poto mona ba finga ka Jésus ba finga fere ba finga maman na bango ba finga yemoko chaque fois ba finga ka mais mona ata une fois te mona faire expliquer ou bien kangisa mutu ou bien bunda na mutu et ça ba comportement mon be ya rosé ya OCP na ngote donc na ebike to sepelité la comportement na bala sima artiste mais ko bongo sata ba muke mwana mboka Jonathan Le Gaulois to ki ne pena malem to yebike Fally Ipupa Dicap la merveille o ba benga aigle à niveau international ada vraiment na renommée ya makasi o to boya ngote. Est-ce que penda ekoki kozala ya solo que yende muto abandaki ko provoquer journaliste Virginie Mangala sans toutefois qu'il y ait une provocation parce que ce qui provocation ezala qui te na renommé au azana ngo surtout na mboka na ya Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que akoki ko sala ba art ou ndenge réseaux sociaux et publier sans toutefois qu'il y ait d'abord une provocation n'a pas réalisé journaliste. C'est sûr. Pour mes amis artiste na comme à supporter à tenir ba critique akaye. Donc il ne supporte pas ça. Donc la supporter ba critique té na ba tunena yeba supporter critique té homoni ameki ko riposter na ko bunda ou ko agresser Virginie Manganga. Homoni Virginie Manganga sala ba option na mutako sala fa na lobineti bon ne na za boye artiste wana za na tala makasité ya tala na za moké. Moni on se critique musicalement, moni artiste musicalement on se critique. Mais ça que le roi m'a critiqué musicalement, il va nous agresser parce que tu vas toujours agresser, on va agresser tu vas bien trouver na bango. Moni. Bien sûr, c'est sûrement que peut-être un ayo caractère Virginie Manganga critiquer à côté musical naé, ndé a sepela na ngotpo peut-être il n'a pas critiqué été. Né à partir lo voilà ndé temps mon na Virginie Manganga lokola luka rendre compte. Yemo kwa bunda naé, ndé o moni siko ke ami ko télémélela ko grimacer quoi. Une chose obligée de déplorer pour musique n'est pas critique kaka d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on va critiquer voilà c'est si artiste ko vala on ta ko quitter no moni a cédé une chose na grand artiste ko mieux a rosa elo ko bongoté mais to yebi pe ba critique mususu to boité musique ba critique ngo kaka mais il y a d'autres critiques surtout dans le monde musical les ali ba de belé ba salon na kimita mabe muto asali ne elo ko ne il y a bien to monique et cartonné mais pour boda kamorote naie il faut ka o critiquer est-ce que ba bilo ko bon eza ba bilo ko ya ko accepter dans le monde musical na biso po ete to ke liboso critique musicale ezala kaka toujours pe ezala toujours pour musique de liboso to critique comme mais ndenga bien to critique artiste ya comme kazala mta monotonie
même si yango bandela mara au moins plus tolo ba yango plus artiste on ça par tous les moyens bon ça côté monotonie na ye omoni eza bon mon na net ça bon saison o beti betio pour rappeler ba c'est to ka keto ka bandim mon abon ma betio mais comme bon ça mki ko landa ndenge artiste faire yembaka moni na ba dim ça ba ka ngo pour bezara bien te beta musique congolaise to ina mutute to ina mutute to mona biso pour na biso ba gola musique ezane faire rigola mais ça que landa batu musu balanda na simo ba sala musique na bango kitoko. OK Malembe musique ezane faire rigola par rapport à quoi? Musique ezane faire rigola par rapport à façon oyembela pour azala yeka aibo yima makasi bongo le reste au baza ba yimba mabe même temps réel Madrid des ala qui va jog baza ki belé mais qui salon na ki diko na bango nyoso moni donc musique ezane ni quand tu le bara musique ezalo Argentine pays Argentine pays mo Portugal ba grand joueur basé belé mais leader na bango sala dans la carte musique congolaise ba grand chanteur basé belé mais leader va gâcher tout leader va mission tout c'est faire rigola côté ma bête wana ndenge ma bête leader par rapport à quoi na classement nini to tché leader na ba trophée nini to tché leader na ba titre nini to tché leader té une personne peut se modifier il y a aux 50 000 trophées dans jour moko une personne peut se modifier aux 17 000 trophées dans jour moko mais il y a un talent ils ont modifié tu vas beau tamana on va kola na yango omoni donc côté talent na côté ba succès mondial au moins que faire ça ka wana il était succès mondial oye azako conserver ici quoi yo yebi est-ce que le rabou ngezana ni to album dynastie succès mondial tisco album dynastie ba plateforme ya roté comme Tilelo dynastie il y a ce 10 mois passé mais Tilelo dynastie ça la toujours dans ba plateforme ya vente et bimara toujours ba premier bimara toujours ba 10e et bimara toujours dans classement. Et là c'est déjà ni que artiste s'adapte on est à la musique congolaise on pousse la musique congolaise du succès mondial 100 disques d'or mais disque d'or faut ça faire bien disque d'or tant que mais n'enga bien né sorry déjà aux 8 disques d'or donc ça démontre que tu es populaire. On peut prendre disque d'or to 5 ba CD ba soldé biso ba CD to disque d'or ba blo akala da to comprendre ba soldé ba CD ya ba soki ba disque d'or to c'est na uti koloba il y a d'autres concurrences oh ils ont la musique to ça on a ninga mabe muninga zo disque d'or il faut quand même l'applaudir. Il y a te féliciter qui comme on a un disque d'or parce que ninga kina yo senga ba soldé ba CD ezaki na 15 qui na 7 yo zalaki wana oui pendant qu'on soldé ba image bimaki na internet et to go chango nyoso ko chan mona ba image bimaki na internet ndenge Fnac a soldé ba CD tout parce que noté kama ndenge na sous artiste a réussi côté ka CD après tant ba soldé qui to cheblo akala to effacer déjà que ba CD ba soldé to ndimi to chesko côté ya nini ya musique kama parler to côté ana artiste fait rigolo so matisa ba très haut parce que déjà hier na ba plateforme il y a vente il y a streaming ba plateforme il y a vente il y a nini MP3 tout ça au moins l'artiste ça dans sa liste il y a ba mission donc là c'est déjà fou là déjà musique congolaise du bosso pas ça na top donc c'est un sujet pas chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision je pense que bozo landa biso vraiment na bo kebi mingi koleka tozo kende elongo na mona mboka Jonathan Le Gaulois je pense que côté makambo ya Falina na Virginie déjà to conclure puis en fait solution nini oyo bazui entre bango mibale parce que il paraît ba kenda ki na niveau ya l'état il y a Côte d'Ivoire en fait solution nini oyo l'état ivoirien à entretenir entre bango mibale on dit ba départager bango pour Virginie manga le clairement que l'état ivoirien wana baza vraiment na impartialité ba celle partout ba kaboli ba tibisi ba ki ne ko traiter makambo na bango na ba kina na RDC a wana kin de l'autre baby qui artiste musicien wana ça la trop agressif parce que ba ki ne ko traiter on na mboka na bango donc autant déjà tu bi déjà datoro lango déjà. Merci beaucoup tolo belasiko makambo ya relation ya Ferregola relation ni o Ferregola a zanango lelo na Célio Scram et puis Nabil Clinton. Relation là c'est là qui est bien relation là c'est là qui toko relation bien qui peut faire rigoler yemo personnellement faire rigoler à la relation ma belle mutu moté ah ba relation bien ba mission congolais nyonso notamment c'est les notamment Bill Clinton magé ba dérapage tout tu ko ah nani Bill Clinton a sali to regretter ba fan ya bonne musique ba regretter le comportement de Bill Clinton pour imaginer mutu a sali bien. C'est une actualité, on va vivre une actualité sous sté, donc Bill Clinton c'est tout, actualité d'acquitté. Mais la bonne volonté de faire rigoler ça, à bien si Bill Clinton a quoi il sa dynastie, peut azwa mongo ya bateau ya roembe la bango. A risque de récolter plus de $10,000 dans la dynastie. Mais au moins dans la souka, faire comme faire exploiter bango. On va imaginer, comme qu'on l'a offert après ça qui bango ba
ba contraté tant Bikiton asenga afira yemba na kata nzembo na est-ce que asenga afira contrat faire asenga contrat on a que musique congolaise mabe yo mo le rotolo ba wa c'est comme musique ya haine mabe qui to côté. Alors, qu'est-ce qui a fait, et pas à moi, Bill Clinton a un peu composé, art ou à outil composé. Est-ce que quelque part, Ezaki n'a moi mes attentes, mon côté, n'est poussé à réagir dans des parce que n'a pas mbaka bosuki bazaki bien on ne peut pas accoucher au salon. Selon ba source, selon Céléo, Bill Clinton, c'est la bêtise sur clairement. Ba vandi ba studio, faire azaté. Ba vandi ba studio faire azaté. Allez. Bill Clinton pendant que zoba animation na alinga ba kombo ya Wilson. Wilson ngia mama kana Wilson. C'est le ABC. Oh, cet album il y a faire un abisso faire rigola. Mais c'est normal là, ça perd bango na bango bana wenge. To sana lisonan. Oh, cet album il y a faire rigola. Et cet album il y a wera, cet album abisso, cet album il y a faire. Avant que tu as comme un mutumo na ti wa wera, il faut tout ça avant il y a faire rigola parce que cet album na yi. Big ton place là kwa ko digera ngota seperi na ngota linia ngote. Pona achaka kombo ya wera so na kati album. Yango biso ba gola to na Bill Clinton. À cet album il y a plus de 12 titres. Na album wana sala ki wana Alex biso combo ya Wilson o assisté na kati album wana. Atikolo c'était comme Wilson ata une fois té. Mais pour na kati album ya faire ya linga coach comme ya Big comme ya Wilson na kati album. Pour biso ba to permettre le kwana té. Ba go to permettre le kwana té to ça contre le kwana. Biso to lingi makambo ya Wilson té na kati album na biso dynasty to lingi ngo té biso ba go to le bango o effort. Toli makambo ya Big Ton et ya Wilson té na kati album wana. Mais pourquoi boda ko défier papa na bino parce que yenda za peraza source non parce que bo bimi na racine na papa na biso ozo papa na biso yepera mutabimaka fitol ozo biso 5 musiciens mobimba mbala moko biso 5 musiciens yeka mutabimaka fitol po bato basa pemenya faire mingi musu basa bien musu basa baso lukaba ba déstabiliser faire gola omoni aza papa na biso bien sûr mais toni to kotina makambo te biso to kotina makambo te to so kitapa ya watana berité akota ki wera na makambo na ye asuki ndenge ni stade mati ya ngwana do bolingi bolo ba do ba papa nde mudu ba modi watanable po apeta mpiaka kitoko te biso to bité ba modi ye trop de confiance na ba papa wana ba vie oui ba vie to respecter ba makasi mais aux époques mususu to époque na biso omoni ba fait ba pisa ba tia biso ba ponesi ba to ba papa JP ba papa chéri Sultani bato papa chez Sultan mise bien no bato ba wera son ba mo biso ba go to tia ba na considération mais aux attentes ya mutamto ki pe ma munaye moni donc pour l'instant pour to ko tia wera na makamo il faut autorisation à faire rigoler to ko tia to tia ba munane mo bobi to na obligé biso alors que c'est bon mais ça a été abo meza Big Ton té ak sa bom na tanga ko ba wera biso pour l'instant biso ba gola to ligni yango te so ki faire rigoler papa na biso ngabe père spirituel bala biso père spirituel musical na biso so ki ye andimi ke ba ko ko ba wera pas de problème biso ba goloa et s'engager que biso ba gola to ligni ko ba wera té na kata dynastie donc bozaka na problème na Wilson biso do moteur biso pa na biso ba gola to ba ko ma faire té to ba pour biso ba goloa faire atini biso té faire atini biso té biso do ligni ko ba wera té parce que to mona wera comme fitol. Parce que tu bino bozoloba ye père na bino ndenge outi koloba azoyoka soki aza ko peksa bino de ce qu'il est d'accord avec ça biso ta maramwana te Big Ton déjà to boya ki dali kamwana Big Ton aza Judas un Judas Iscariote aza Judas Iscariote yoka ba révélation za kana aza Judas Iscariote a trahi moi na nzambe pese bizu na litama na litama et ya lokuta biso mabe ali a trahi moi na nzambe kosi yoni Big Ton aza déjà intoxiqué. Comme dire tout ce qui m'a bien déclassé déjà donc a déclassé déjà ton localisation monsieur tout ça tu dis que tu as dans c'est le scram wesh frérot c'est le scram wesh frérot ya zada wana a travail a bon mal mobimba na générique d'auto ebi merci maman biki to choda mpanzi déjà to lingi subiki to na bakata ni na bisoté merci Jonathan Iboula Legola cher fidèle téléspectateur pardon di News Télévision bozo landa biso tozo kene malembe na koshité na pesimote na mama Sifa na Dubai ye pe azo landa biso ba coup de chapeau na yo mama yuyu yo pe na bosani yote sikoyo tozo ngana na masolo ndenge nani Bill Clinton a 4 contrats, ok? Parce que bobane ko travailler na contrat, a 4 contrats a bimina azongi ba kabwani na mwana mboka Ferregola. A kozong sambongo ya contrat to ndengeni. Bon, wana tellement ya Ferregola na Big Clinton. Ferregola ça makamona te. A tout d'abord Ferregola ça makamona te da rolia monga na lingi.
alia d'akuta su gérer ba cri o aboka ki na dynastie de yanga boki na gérer na sika omoni est-ce que moni faire la ndeli équipé non asaleloni ye non donc faire ko apesa makamwa c'est normal il fallait alanda te pour ezali yaye ya de bika ça o ya moni osala soko lia sou mais le important déjà ça da déclasser tout l'andela bato baza théologie de makambo wana donc et ça bon pour l'instant. Apparemment on dirait bagolo bozana problème na ba père parce que toutaki pe comme na JB hein abengaki héritier dernier fils. Est-ce qu'ils allaient 12 outé o ya beti héritier te premier anini abengaki ferré pardon abengaki ferré dernier fils. Ils allaient 12 outé o ya beti héritier. Ya ma 12 te papa chéri na oui, la contradiction. La contradiction, la contradiction. Oui, héritier dernier fils, il y a musique. Ah, yakala. Oui, héritier dernier fils, il y a musique à maison mère. C'est trop différent. Oui, héritier dernier fils, il y a musique à maison mère. Tandis que JB, puis il y a le dernier fils, il y a musique à 4x4. Des choses différentes. Oui, il y a une musique à maison mère, il y a une musique à 4x4. Pour te dire clairement que faire la zalim tu as su comment recruter qui n'a 4x4. Donc c'est plus clair. Quand la contradiction certainement ils ont la contradiction. Pourquoi? Parce que boza bouti ko nié wera à côté makamuna binote. Pendant que wera na JB basé le Komoro. Kuna wera bozo boyaye mais quand JB azo bois que la bino bafler, il y a une contradiction dedans. Il y a une contradiction, chacun doit ses propos, non? Jiba libre à propos, ou pas libre à propos. Parce que marmé, ouais, ça biso ba golosa ba ngote, biso ne ba golosa ba artiste, biso ne ba golone ba fan de toi contre moi. Mais au faire et au nani, biso faire à maman exact. Moi, tu vas ne le pas faire pas bénipé, ou à ce ba mané la dynastie. Moni, mais biso ba golone to ligne ngote, biso ne ba gola, mais ce qui fait bien à décider bien ou c'est pas un problème. Mon maman jibena wera et maman biso te. Jiba pesi opinion na ou a pesi opinion na donc biso manoso ezala wera gola mama jibia mamunaye donc ça bon donc il y a différence ça que wera benga ki hérité dernier fils ya wenge musique maison mère jibe abengi faire rigola wenge dernier fils ya wenge musique à 4x4 différence ça ka ngwana donc ya ngoli kama contradiction te ya papa to se contradit na biso te to lobela siko makama stade de Martin nzunga ma famille mabe koti yango nezo mela batu mabe koti wa pena to la pena série côté la pena gaulois mélomane ya bonne musique fan ya bonne musique le 24 juin 2023 le 24 juin 2023, vous êtes tous invités à un concert populaire. Au Bagnon avant, vous êtes à l'aise. Promotion. Promotion. Concert où ils allaient planète Terre et Terre. D'abord, tout le monde, c'est le concert où on a monté ma vie à causer là, surtout Bissot Gaulois. Donc, c'est 24 juin 2023. Il y a année 2023, année où vous invitez bien à un concert à Stade de Marty à faire là. Concert à Morbe Osala. Oh bah tambo ke belé baroya quand tambo ke belé baroya bah tu invité bah tu nyo c'est baras nyo c'est pour concert tel karabiso ba golo tel puis ba mélomane ya bonne musique pour ça concert mo bozali tara wera faire azali le roi benga patrimoine ya musique congolaise moni ala patrimoine ya musique congolaise donc yene musique congolaise même en charge na mutu pour l'instant donc ya moni l'accès que na ba papa mikolo na bana bino tout boza to invité bino mukolo ya concert wana bokanga date bien le 24 juin 2023 concert à faire dans le stade de Marty. Depuis que conseil on a battu boss il en 50 donc ça bon moi na oya boya conseil asuka toujours mabe na nzela o azokinde awa bino boboyi ba père ba kota makamu na bino est-ce que nzela bokende bo mona risque na ngote bo traduit maloba na biso to boyi ba père ti to boyi ba père yango uti koloba na ebanelike akota makamu na biso te yango uti koloba boboyi indirectement c'est pas ça to boyi ba père ti Toboy ou Erason. Baper, na ou Erason, c'est deux choses différentes. Baper, na ou Erason, deux choses différentes. Non, mais non, continue à citer. Et ça, t'es que faire né à l'obi maramote, et ça, biso bagola, et s'engager, et engager qu'à biso bagola, tolini ou raté. Kofi Rokota, ou faire Jiba Rokota, bah tout Rokota, biso il a aussi raté. Pour nanini kagaete. Ouais, bloc. Toi, le si j'aime sur toi, quand ça stade de Marty, quand ça stade de Marty, tu es invité, bah tu nies sur mélomane, il y a bonne musique, bah fan, il y a bonne musique, tout. Tu es invité bien à concert à stade de Marty, et ça le 24 juin 2023 oyo. Bugola gola to ba na promotion. To ba na promotion déjà eh yango ta ça muke ta ntikali muke. Concert wanati ba to ya province, ba to ya Allemagne, ba Angleterre, ba Chine, ba Japon, ba Canada, ba fo ba sala wana ba ya. Donc moto nyo so bikaza fan ya faire gola
banderole na avenue na yo opération la kisa banderole na yo otie banderole ozo soutenir conseil ya Frère Rigola na stade de Martyrs le 24 juin banderole un Frère Rigola fatia banderole na avenue na ye pour elle ça arriver à concert wana to qui dépend tout zonga hein tout sur la pena makambo très sérieux ndengolo est-ce que boza penda sir que botondi sango trop sir fait ba bosa beta stade de Martyrs té abeta stade de Martyrs ta abeta stade de Martyrs déjà na une fois concert a promis c'est le canal abeta stade de Martyrs abeta stade de Martyrs da werason do habitué à stade de Martyrs ayebi habitué ne loko na stade de Martyrs donc déjà Frère Rigola na 6 ans lango dans stade de Martyrs pour la net ngala monaki cela proposé ba wote be kanje libanda ba te be kanje libanda po ba tunyusu ba kokota ti loko ba tunyusu ba kokota te ezike ba ope ba wuti ko beta mpiaka ba lobe pe kabwe il faut to louer sous nani ni na veme po ba tukuna ba boza mukie su ba kota na veme chacun portera sa propre charge mutamteme malika munae eza bongo wana na bango ba loba ki biso to parce que wa biso et quand il faut to singi kanje za libanda po ba kokate espace za tellement insuffisant que ba kokate comme ça bato wa libanda batala ata live na écran géant libanda donc concernant ça là na la sireyo na invité pe yo mkola on le fait 4 juin concernant ça là dégâts pour concernant biso ba benga biso ba tchakou national toko yaka kozwa magambo et cause passer na poto tia na itando ke yo kendinga na yo sai concert wana to invité bino concert on ça la concert eza très réussi na ndenge pour toro redata plus de 200 000 places. Oui, ça réunit pas on dirait trop sire il y a comme trop cité réalité ça bon pour te donner ma concept soit ba miso pour to yé pour te corriger ba concept o ya yoto les katé biso to ça na biso na ndenge na biso pour faire quoi zo battre ko o yé moko pour beta stade de Martyrs ça plus de 3 fois déjà na vie na plus de 3 fois la concept stade Martyrs beta déjà donc a battre ko ya yé moko donc concert na biso tout le monde le cas qui yoto le cas Pierre Kezala qui o muso la kuna bat bakufa ki total ba muso wana biso bat bakufa ki na mbia ga so bino bosala ni tu vois le sika le reste côté longue zanine stade sont plein et la première fois mon artiste azemba style opéra aimba à concert acoustique na kata stade est-ce que yende mu da bandiango na kata stade olingo me mara stade musicien africain na kata stade ou abeta concert acoustique na stade na bité que ne salamité moi pour l'instant non ngobet materisi yangote na ngo materisi yangote bon c'est ce que nous allons voir donc concert stade de Martyrs gauloise bon zoa ba banderole na veni na bino place souvent na la veni tia banderole mais yeba pe que ce que bo beti mpia ka to lobaka est-ce qu'il y a aussi la pierre la concert à Frère Rigola ba oyo pe ba uti obeta mpia ka ba lobeka bwe Frère Rigola ko panza concert wana mo concert na concert nga benga to kangona ba clé mo biso ba golo so ka to sisi concert mo na zaki artiste concert ba concert to les artistes o yemba ba bimi te o a fait ça artiste o yemba ti artiste asiso yemba to kangi ba porte na clé na cadena ya stade de Martyrs to bimi na artiste to tigeti na ndaku na ye. Est-ce que déjà besoin de mesures nécessaires au beaucoup qui cela en sorte que Batouba Koufaté étouffement exalaté qu'il ne puisse pas avoir de viol exalaté disposition a déjà est-ce que besoin ont déjà nata opportun tout c'est nata opportun bozo ba communiquer nyo so na ndenge nini pour l'instant communication c'est en coulisses bozo bombana to so bombana communication c'est en coulisses to bani to rostande nyo planifier l'aura tendance déjà communicateur il y a Frère Rigola ça France déjà à Zoya déjà en janvier oyo alors bana déjà ba moi ba promotion déjà ndenge nyo ça mais pour l'instant c'est interne ils ont la carte la cuisine interne mais tout comme ba février ba mars déjà to bana déjà ba campagne déjà yo bana déjà oyo to assurer ba tunio so ba meloma na bonne musique que concert à faire Rigola ça concert mo oyo tika na annale ya musique congolaise to uti komo na fali pupa ya mboabe da concert na e ba lobaki comme slogan ke ba ko buka stade de Martyrs mais tout moni au stade de Martyrs bukana ba tunde mudu ba kufa ke belé héritier paye biso to ko déplacer stade de Martyrs tout moni au stade de Martyrs et tiama ba piné et kindesika balinga ba memango mais tout moni stade emelié mu héritier sko bino boka na kosani pour na stade comme slogan pour le stade de Martyrs concert vous a très bien préparé pour le stade de Martyrs d'abord pour éviter battre Koufa on est là liboso pour éviter les morts pour éviter vide na kata stade to linga même pas un espace vide na kata concert wana pour espace est tellement saturé omoni ele wa sika to mema yangwana peut to mema ele wa sika la musique congolaise na sika faire un enseignement pardon papa
Papa Zouzou, nga benga Papa Zouzou. Na osengo pardon, faut beta regarde moi na stade des Martyrs. Donc pour la ngai beta regarde moi na stade des Martyrs ça lomo bo ba fan bazo landa faire azo ba ayi mana ba fan esika moko. Omoni. Donc to mero asika na musique wana donc eza poko to yo. Si ça qui bien te, musique ozo kanate, ba to kufin. Koto yo vite et là ba quantité vie des alliés mais artiste ayembi. Moni, ce que biso faut quand on réunit bilo to wana to sangi sango nyonso na plein. Na qualité son na artiste oyemba na ba fan ba oyemba to sango nyonso comme ça to ba ni to sala bon c'est là on a testé ko ba bilo ko nyonso bo sangi siango est-ce que ba incident ezalate ezalate ba gola ba sera très prudent ba gola ba sera ba ta buskila dite ba gola ba za ba te maele muta okota pena na molongo to koti na molongo to bimina molongo to keti na ndako ya frère to keti na kati ndako na ye ay to sisi dossier wana peut to clôturer mama stade de Martyrs to avec ta stade de Martyrs force na permission pas faire pour to mama na ça ma stade de Martyrs za dégâts to assurer bino za dégâts bo ebele to réunir plus de 200 000 personnes ba oya stade wana ba to ba uta mboka kili ba oya ba bouger donc Afrique après concert à Stade des Martyrs au Kozabe Moutali Bosso on yamba na émission to sala to sala to bedi mpiaka to lobe 25 jours to kutania wa ko changer maloba les 25 jours to kutania voilà chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision je pense que auto bong c'est la kibino pona mukolo ya lelo yango yo to komina suka un mot de la fin pour tous nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout Dynastie Zoya ba fan ya bonne musique Dynastie des Zoya le 14 février, Dynastie Zoya. Dynastie Zoya, le 14 février, Dynastie Zoya, bon, album métissé. Bon, album, il y a son album Marumba Trap. Album Marumba Trap, avant mes arts en monotonie. Le 14 février, c'est l'album, il y a Dynastie Zoya. Dynastie de Tozeli Pessousou. Concert à Stade de Martyrs le 24 juin, Gola, vous allez vraiment motivé. Nous, ça a pour moi, c'est déjà, il y a un dans la moto, on peut s'en empêcher, la moto, na moi si na ngai bébé na pesi ba moto na tanga ko moto ba yo mfagi yo pamba apa wana elle mi pesi ba moto belenga moko jo na go le goloa na za MB serviteur na bino to sa muta sika mpe pasike tele mpe pasika to boy ba distraction goloa et goloa distraction te to ligne distraction te pas de distraction to ça la constater la musique na biso pour concert o to réussir yango banderole publicité campagne tout beau ça la focus mababi qui tabo tsangu mpanzi maramu ya baboy ya bitumba ya combien na Virginie manganga bo tsangu mpanzi to sala mamuza série na musique moni donc pour nanga ina suki nanga pour nanga donc de week-end to rose la concert le 24 juin et puis que le kalongo malam. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, merci pour notre intervention. Merci, chers fidèles internautes d'News Télévision. C'était Jonago, les Gaulois. Et l'on a en tout cas, Bolandi Michon, je pense que Bosepe Nango Makasi, Maman Rose, la patronne à ACP Nango Makasi. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était votre humble présentateur, votre humble serviteur, Awanakata Isaki News Télévision, Plati Lukaou. Napesi Mbotena Mama Mifi Kabelo na France balobi soko lingi ozo Kabelo ya bien makasi na France benga mama Fifi Kabelo soko za na posa na ye na France bisiko zali komela biso na numéro ezala affiché wana to mettre à contact na ye. En tout cas, portez-vous bien nos très chers fidèles téléspectateurs, nos très chers fidèles abonnés na bosanité mama Sifa na Dubaï yopé ba coup de chapeau na yo bozake belé partout dans le monde mon pote jusqu'à le privilégié Josepha na France na Paris yopé na bosanité en tout cas bozé belé tout le monde na numéro ezoya surtout commenter émission na mona ba commentaire na bino partager et tambola partout dans le monde. Bonne année, Nabino Bonso, tout le monde a un numéro, bye.